Non, ils ont passé surtout dans les politiciens la biso ya makala. Radio zalaki nango appareil bazui batiki okaka bongo eza importance mon côté. Bon luka en tout cas pe abotinda renfort bo sala tout. Tout ça na posa mutu te. Mutu amoni kazaka na souci akwanga na polo na lipa et pas mutu o aza autorité. Ache na pesa ngo bana na ndeti na babiso bo ndeti na ngai diebo na kondima yango te. Plus bansu ba kulu na oto e baka ba miyibi tala sko imagine toi que ozui criminel sko côté dans la police. Au moins tout so bombaye. Au bombaye lité. Ya liboso ya milingi te po nini salité ya mibale se na yoko tegate na vivre nene. Bana misale zate ba classe ba silisi ba diplôme ezo pola na ndako ba fulu to vanda na donc na insécurité ya ba kulu na na microbe na ko bela na ba fulu do esimba te papa c'est la biso ba nini ba banzela a dans le par rapport à ni pour son abina tana na makala to za ba député ebele Patrick Mouya to voter na makala bozo mona te soke za kulu na ne batu ba bimi batali mais soke za ki make ya obongisa donc tous les coups sont permis sauf les incites. Bonjour, bonsoir à toutes les internautes. Ça dépend l'heure dont vous allez recevoir cette émission avec votre humble serviteur Oncle P. La chaîne Abisso, il n'y a rien que la vérité TV. A to Bougara Lokutate, a to Sololak, a to Betarama Solo, a to Kitara sur terrain. Tout ça bel et bien à Nakati à Kinshasa, na capitale. Binomo, j'espère que vous avez une salité côté Batbazo Vanda Awa. Mais tu reçois la Tata Awa. Aroyeb Sabiso Toza Awa, puis Toza na commune Nini. Comme ça, tu vois, baba député au bavota qui te voyait baba oyo, bango bachaki pour tout le monde état à salité à boue. Mais quand on peut batou, bazo vanda. Papa n'a pas botte. Bonjour papa. Tous a une commune à Makala. Tu as une commune à Makala. La direction qui mwenza. J'espère bien que bozo mona bota lavement commune. Ba konzipe ba bimi awa ba député ba ministre donc on dirait bazo mona te direction le rôle ki mwenza e bandi wapi pe kosuka wapi pardon tokende par hein malembe salité oyo et daté combien de temps? Ah papa ça fait déjà bané zelo kwa lelo te zelo kwa kala bané na bané et pour taper ba ministre ba yebi yango toza ba ministre minene awa toza ba député minene awa ba yebi yango en plus ba monaka yango et puis za direction moko o église catholique ya munene ezali lokola Saint Mathias ba yebi yango nyonso tu bazo mona yango ata bino moko ba konzi bozo mona te soke za kulu na ne batu ba bimi batali mais soke za ki make ya obongisa donc eloko ezate hein ata bino moboza apena souci na biso. Ce n'est pas dit que tant que tout au gros alaka ndenge moko na kati ya commune ya Makala eza commune yebani eza quartier yebani partout direction qui mwenza ba yebi yango mais toujours to vivre na salité place bana bazana place batu baza en tout cas boza na mawana biso poko hein boza pe na mawana biso eza propreté bino bana quartier comment na salité boye comment na salité ya makasi boye. Est-ce que Bossi se mobilisa pour qu'il n'est pas bourgmestre ou bien chef de quartier? Papa, ba bourgmestre nyo surtout ba leki na commune ya Makala. O azanyi koye ba direction ya kimwenza azate. Bango nyo surtout ba yebi yango. Tellement bazana bango batu yanko. Tosa nini to tiki na biso tozo tala bango. To suna likamba olobate. Basala na bango o balingi na bango ya osala. On comprend. Jour J, calamité Tokota 2023, jour J, élection en 2023, Batu Obocha, vous avez un canin, Batu Obocha, député Obovota, Bougumestre Obocha, chef du quartier Obocha. Est-ce que Boga Sous n'a pas ça, on n'a pas voté bon? Papa, tout ça n'a pas ça moutouté. Mutu a Monika Zarana souci à quoi on a polo na lipa et pas mutu oaza autorité.
akela pesa ngo bana na ndeti na ba biso boye ndeti na ngai die boye na kondima yango te. Donc toza na posa ya mutu te. Baya te, baya kapete. Donc mingi oloba so ezate pour na ba autorité o baza na mboka o. Toza na posa na bango te na ba o ba obima na quartier. Toza na posa na bango o te. Boza posa na bango te. Ba oyela bino ba polo ba 5000 ba 10000 nengo zolo ba bo zwa kaka. Toko zwa te. Oya kozwa sekaza mutanzala. Ndeti na biso toko zwa te. Toko zwa te. Ngana oloba netake mwana makala. Ne ya makala grandi ya makala. Toko zwa te. Ngai na oloba. Non voilà koyoka chef de l'état aleka awa mais ba yebisa ete masolo awa asala kaka likolo. Esala bino nene. Ah, est-ce que ça faut tinae? Eza faut tinae te? Azala ba proche baza toujours na pembeni na e. Bazo intéressé place mususu mais place o ba moni qui était ça nécessaire batu ba ko sala. Ba beti kara siko mutu abato sani. Do yende ka fwa tambolaka. Boba o baza siko pembeni na e musana bango eza nini? Eza ba place a opona ba bongisa place mususu batika. Eza bongo. Non? Non voilà, vous avez toujours connecté tout micro sur bateau mususu tout micro solo là, ba pesa ba impression na bango par rapport ya salité où ils ana na ki mwenza awa na rond-point ngaba bino mo bozomona bino mo bozomona ba fulu iza awa to mika mpeko sola na bateau mususu. Papa na ngai mbote. Mbote journaliste na biso artiste na biso bien sûr makasi to monyo lelo yego zo kula na biso ki mwenza o bana ki mwenza bazolela kaka. Ah ki mwenza to lobi to tout le monde a soutenu le bâti, tout voter. Le ministre n'est pas à Makalo, le député va bien à Makalo, mais à ta mort, quand tu as dit que 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 tu as dit lobi ba ministre ba bima to ko ba kombo ya ba député ya ba député ba ministre ba to obino bo voter na kimwenza a obobimisa biso na kimwenza ingele to bimisa na makala to bimisa Laurent na makala ba mbale baba ministre minene mais to tika ko mona le côté ti lelo yo mozo mona ni kaniva bien tout ça na ngoti to ani le côté yo tout le monde a souni tout le monde a solo ko lo ba so ezati po to lo ba to lembi yo ba ya to voter mututi bayate nanzala na biso na passe na biso to voter mututi o mutu ko sa na polote pardon bayate toza na posa na bango te toboyi na biso. OK baboyi na bango bozana bana bazamiki na basalité boye maladie bo vivre na ndenge bo respirer un pepe normal ndenge nini tozo vivre na ngolo nzambe posa nzambe pe na bani mais rien so do vivre za ka na ngolo nzambe ka na ngolo nzambe do vivre nzambe azo batela biso azo protéger biso azo bomba biso ya me do vivre na ngolo nzambe poso nzambe te me mawa exceptionnel selon yo et daté combien des années basalité et si la raté et où meli makas biso to bana mike mais l'autre mi miko batata mi ba papa ya bana et bandika le bali le loter bandika la le ngaza agini na mona 1990 na koli déjà makas mais bo ezalaka boy to sika ko mo de lo ta ti lelo mo do vivre bongo et lo mo te sala marani de yo mo ngo mona to hospital to mo zo mona déjà soit bien mona c'est qui soit mo mona soit bien qui moi ça salité makas soit bien taba fulu to vivre boyeni to vivre neni to lembi to voter te boyate biso bena to boyina biso boyate to na posa polo to bona biso boyate so est-ce que bena kini bo pe tongo e ko tape na biso na kimwenza te ba fulu elongwa e ko zala bien makasi apa oya biso pena ya ngwana makasi to voilà ngana mona ba quartier mususu ba sensibiliser ba jeune ba pesa bango ba pousu ba pesa bango ba pao ba total de la ville pour basala musala ba komana vraiment te biso na makala to mona na mutu te to yebi pe bango te to mona penati to tsaka ko mona bango te to mona bango te. Donc voilà na moni ndeko mususu aye abakisami ba jeune ba komo bakisa makaka ndeko na ngai mbote d'abord mbote. Osali combien de temps awa na commune ya Makala? Bon nga botami na yolo me na kolini na Makala. Donc Makala fulu ezala kuté nga na kola na Makala ezala pena zelu
mais lelo na okama fulu koma banini mais nga wumini na makala balukelanga pa cameraman ozwa kuna na okomi na makala so yebisa ngai komona salita bobabi edati bane na bane mai bana bazo vivre ka awo basolo ezobima bato bazo sumbaka na baterrasse eza ndenge awa donc na ebiti donc maramanzela oyo fulu oyo donc ebandi kala donc nga upona ngai maramanzela ezaki kutu fait basala ngo déjà nzela oyo ezaki na programme fait basala ngo déjà nzela oyo po to ebika président na biso azana président Fati Beton donc yempela so landeli ka pona maramanzela a point c'est kota donc ba o nyonso ba ya na simana donc to ebite donc ba ya kaka ta ba poto ba utotsela biso to ebite so ya banani ba utotsia to voter bon nzela ba sala ti donc biso nyonso vivre aka bu mo na fulu yango to vivre aka bu donc na yeba te so nzela ngona ngo ko ya pena sala ngo pa Fati kaka po yende mtu to zilanda sala ka yi en plus toza liboso l'église munene lokwa catholique en plus totali bomona lupangu ya catholique o ezana kimwenza so yango lupangu munene ya catholique donc tala yango tala vraiment moni lupangu moni terrasse moni ba matiti tala vmata bino moko papa boza pena souci na biso biso to sengaka pa na président to sengaka président to sengi yo papa toza bana na yo to sengi yo za na souci na biso na commune ya Makala. Pardon. La direction oyo ya kimwenza to na souci na yo papa. Tozo vivre na kati ya salité. Nyonso tozo monana donc eza kutu te ko ya obombama. Bomona bino moko bomona. Donc voilà, vous comprenez que la population artiste bonjour. Ah bonjour. Le long amoni au mana teni no so ya parler donc les artistes na biso on se présenter mingi ba yote comme ça to singa. Papa Lianzi. Papa Lianzi mona makala. Oui, moi makala. Ah to termine direction Kimwenza. Na vani na veni Bulungu. Bulungu 34. Donc toi na direction Kimwenza. Donc Kimwenza oh tolobi Kimwenza tolobi Kimwenza et bandi bandana Prince Victoire Victoire école de navigation Maya Kalam Kimwenza bandi bandawana Kimwenza o eketi nini te triangle te Kimwenza eketi na nini ya basango kuna donc Kimwenza oyo eza benda avenue moko soki basali yango esa bien makasi tana makala banda e botama makala nzela liboso tozwi elengesa banda makala eza makala donc soki ne basele biso elengesa baseli biso su Kimwenza ne tomoni bazosala kikwiti esa pe makala bien makala benda toza na centre ville na makala wana facilité ok partout so le que même bandali oko kataka boy facile ok bumbu facile ok selemba ou kitambo facile so kati boy o lemba matete facile o changu donc tout ça pendant na centre ville donc makala et ça la pasi au moins makala il a la molili le tu habiter le weza kombo ya commune makala ya ngona peso za ka makala bien nene mais makala bimisi batamayele ebele baza pe na gouvernement batamayele ebele le wa bekol ngolo oui ba isma wana etangisi pe bato ebele lelo so ba compter penza parmi bato ba diriger mboka ya makala pe ebele ba na kati mais bumba leki makala na banzela. En parlant de l'opinion soit na so obi lancer message na banane. Bon message à l'bosso c'est qu'on lancer na bana makala donc na sepelaka na honorable Jango Mvunji liko fia tsangu ba voter na makala et na voter na tsangu aza na tsangu tilelo a déplacer donc avant d'abenda na batunaye ayokaka kolela ya batunaye donc et ça la bien est mutabongo a luka voiter donc batune bana besoin ba voter mais par rapport au yabiso bayaka boye pa baye bo voter bango so kaka ba azui aki libela
habité que non natika pe batumo boye ba pesanga voir pona za place on aza donc on soit déjà bimia moni gatina na bino za souté mais 2023 élection zoyati na habité ce que voter bon pour nani pour bon ba za bien na famille na bango mais bino va voter bango toujours là ba condition ma beta ki mwenza tala avenir munene boy bazwa pe ebele la terrasser ba chacha na kati avenir munene boy tala mpiko terrassoni soka mbule beti mai uti boy rond-point sezo kita boy yango na kasi pe mona non ezo wana ba kapinzi ezo beba pona nini kimwenzo soke za bien kapinzi ebeba te ezo ebeba te soki ezo beba ba kapinzi wana po mai ezo uta rond-point ngaba kuna mai kitita kimwenzo mais bana makale belé bana gouvernement Papa Titi le président Fatih Beton en tout cas merci na président de la République kozana likanisi ya ko résumer makala ko sali lengé ça merci na président c'est va sali ki mwenza et ça sous bien makasi a toza dans poto ma université 20 minutes et belé mais et dans la bamboudiage nous sommes à l'université qu'on a plein moi venant mi tout que ça dans mouvement mais ceux qui mwenzo et salami qui cuit pe yango hein ah tout ça 0 mètre na venir qui cuit bon moi te que qui mwenza so sami et facilité biso bien ba makam susu donc et ça passe surtout na ba politicien la biso ya makala hein to lobi ba yate bayate to na bango te bayate bakoyaka na fulo to voter bango na fulo bakoyaka pe no 2000 ba pe yo polo na posa 2000 moi biso to boya na biso ne polo ba 2000 to boya ngo sora ya aya sali nzela to ndima ye ouais mon comme te lobi tant bakoya 2000 polo moi bière oyoka ate yo nde te voter oui toujours ça la berre mingi biso ba congolais papa toujours ça la berre na zebela nelo mo boye benda politicien mo alba ke non biso ba congolais to la lanza po to banga nzala dozo mo akeno batu yo bo voter bo pesi bango mandat ya 5 ans aye mukomo ka pesi ka 2000 francs na polo akei après 5 ans azongeli a pesi 2000 francs na polo ozi voix au pesi dozo batu zo pesa bango ba $21,000 ozo pesa bango ba jeep ozo pesa bango ba carburant fele ozo pesa bango ba ndako fele hein ça les savoir ya kitoko te oh bo soutenir pe batu ba na souci na minute hein 2023 2022 le 24 décembre toko ta 2023 élection bogoya to bogoya te siko bogoya pa banani ka batu bo négliger bango to bogoluka 2000 polo kitoko te pour la peine surtout commune bobotami hein il vous donne makala mais beaucoup elle quoi siko obotama na maman mo boye exemple liste to boka bien na défendre likolo siko défendre kama ni wanga na ke Tiazama malangate et Sony Sopoti. Et lobby ebele au artiste à lobby j'espère que oazana mato ya woyoka ayoki oazana motema rosala ya rosala monga yango bon comme peu trop tard déjà 2023 babi ba voter binote mama nangai maluba ya kobakisa ya kolimbolela olingi olobani na lingaki na bakisa mwa mukie na phénomène etali kulu netake nga mama biso na makala tozolala te papa ka songo ay meka kotela biso likambo oyo ba major oyo azo chanina ba commune bazo sala eloko te ba mama o baza awa na bana bo bakoma ba makangwa ba major ba soda ba komi ba policier ba komi na injustice bazo kabola ba kulu na misusu bazo kotela bango ba kulu na misusu ba komi kotambola na ba policier ana ba major awa bango ba komi éclairer mais to yebi asa kulu na ayiba ba téléphone ba saki biso di so ki mwenza tozana kimia ata mukiete papa ka songo biso toza ba mama ta ba mama baso lela na mboka ta nyo seza malamu te il faut l'état alukela biso social likambo oyo papa Fati to vota ki yo oza mwana mboka oloba ki bono moko papa na tika maloba le peuple d'abord mais le peuple d'abord ngo tozo mone loko te biso ba mama ko lela phénomène kuluna o to kosuka nango wapi soki l'état zo ko ka kuluna te c'est que sikoyo to tika ba peuple bango moko ba s'en charger na kuluna
pour ceux qui biso ba peuple tolobi ke ba tumba kuna ba boma kuluna bango ba lobi o droit de l'homme mais ba kuna baso boma baso kata ba machette ba boto biso ba mbongo ba chakosi to teka kate direction ki mwenza oyo to lala kate ko buka banda ko ba boutique donc kimia ezate pa ka songo tele biso likambo biso ba mama to leli ana makala donc kimia ezate to beleli bino papa ka songo pardon changer ba major nyoso cha a bazo sala bango de l'autre côté ba commander ba sala ke l'autre côté ba camarade ba kuluna bango ba major ba makango ba mama ba kuluna so ba kangi kuluna bango na ba bimisiye donc moyen ezate papa ka songo pardon to bele ba mama makala pardon soki biso peuple to zate bino pe bokozala na bino te boko conduire banani boko donc bokozala na banani soki kasi kongo mba bato bakufi babomi bato siko bino bokoya conduire bana makala na nini bokuti makala mutu azala susu te siko major makala ko ya ko sa musani donc pardon vraiment pas ka songo tele biso likambo vraiment to lembi phénomène kuluna makala donc moyen ezate ba lukia biso solution en plus tozo senga entre ya balabala mini Congo na bulungu batela biso point chaud papa Kasongo s'il te plaît pardon direction qui mointa entre mini Congo na bulungu batela biso point chaud moko na kati ya po bato bazwa kimia ceux qui point chaud ezate muko musubo kuta babandi ko boma bato awata on l'état yaka na retard donc vraiment s'il te plaît pardon ceux qui litanga moko mbule ko eka ba kulune bandi to lala kate to do moyen kuta ko lia te loko kitezate na butu kuta ta ba 5e moyen muta bimesa te kake lukata ko zwa mapezate bo bimbo teka wapi souffrance na souffrance baka Songo pardon na lele lui eta ke mama lukia so social likambo meka ko changer na nouveau ba major oyo po sto meka na ota so social ko mona po moyen zate. OK voilà mama moyen zate alors pour na comment na salité boye ko bakisa lisusu moyen lokoni na lingi na bakisa boye po na digaso biso ki mwenza oyo modèle ma ezo wuta na rond-point ezo kitaboye ezo ke bebi setina ba yolo il fallait ba luka moyen ba salela biso ata carnivore munene ou bien ba tia biso prince parce que mai obima awa prince ba salela ki kulti prince ba salela ki kulti e simba nango te po ebuka nango ka rebeba nango e ke simba te donc il faut vraiment solution mona ba fulu to vanda na donc na insécurité ya ba kuluna na microbe na ko bela na ba fulu donc e simba te papa ezo simba te papa vraiment tout cas vraiment luka biso solution batia biso prince awa tozo yeba te est-ce que makala ngo l'état yeba ka biso te makala ngo l'état yebi yango te tozo kama vraiment tozo kama donc makamunyo sa makala il faut ka bata makala bango basa bien fort pona osala bango l'état za la raté l'état za na kati mboka na biso baluki biso solution balabala o ya kimwenza o batia biso prince pour so pe batia prince te prince o botia ki kuti ebeba nango et panza na kasi koyo donc il faut ka boluki biso solution toza na kimia toza malamu président Fati Talaka yo moko o bana yo le peuple d'abord na sukiwa donc voilà balandinyo so ya rien que la vérité to comme pratiquement na suka émission na biso puis ndeko mobali ozana posa ya ko bakisa liloba oui merci vraiment et l'on na bakisa ka mukie na tuna non par rapport ya justice na biso na ebité justice na biso soki musala nini obosala la biso comment c'est possible que non on a pour comprendre bien comment c'est possible que ceux qui montent à la raison naïe aya fundi na niveau ya na niveau de la police bozu muto azaki na raison bolongo li raison naïe bozu muto azana raison te bo pese raison pour ayaki ko funda mutalibo so pas pese binombo et ça dans sens te net mamba gouvernement non net nga gouvernement na baya net nga gouvernement na baya so ku makam na biso ba artiste comédie simbarate bon so net mamba ya ko bongsila biso ba nini ba banzela a dans le par rapport à ni pour son abinata na makala to sana ba député ebele Patrick Mouya to voter na makala Laura ba tout monde to voter na makala ingele photo to voter na makala bango na surtout bazawa neti nga makamona ko voter na ba vote banana botama na voter te en plus ma voter na linga ngote bulu kono bobong sela biso no mambo pour ata to voter bino te ba misa bino kaka c'est que ce que to bona biso botiki la biso makala na biso to fana na ngona salité bongo ti mokolo nzamba uta na lola kiti a bong sela biso makala ezabie c'est que bo yate bon moi to bozo donc et comme bozo nyoko la biso makasi bozo nyoko la biso makasi en plus général Kasongo pernena senga no bolimbi sina ya kolongola ba jemi na yo o tela biso na makala ba jemi makamba zo sala na makala awe nouveau zéro ya ndenge ya fo ya kaka sermo ya ndenga fo o sala loko to ba kongo na o koko vana na porte le pont na bino ba o mema na kiti na yo okay ata ba na ko brosser na kopa mai ba memio taka so donc kango na kopa mai boso porte o do brosser ba memio na kopo et na sens
En plus, je suis Koulouna, tu es miyibi. Imagine toi que aujourd'hui criminel ce côté dans la police. Au moins, tu es bombay. Au bombay. Donc, on a surtout de Basala Mabé Akala, comme ça, on va éclairer la police générale Kassong. Pesa Benda Basodano Matoi. Benda Bango Matoi. Cette fois-ci, tu rebomana Bango Nanenga faux. Cette fois-ci, 2023, tu que la Bango sous-tenté. Positionne pas bien. Bango ezaka ke soki kuna bat bazo bunda bayaka te bango so ba monika ba couple moi sina mobile simba landa bambango baba ki bango agité oza la théâtre za na ba ko lando ba ko boma na bo lukela biso solution générale ka songo lukela biso solution na ba jemi na yo cha nini justice ya mboka na biso bo mekano un peu ko chanzango pardon vraiment. Eh papa, bon mec, vous m'abîmez pour pas ça, bon mais la chose ça va mec changer, c'est pas bientôt vivre na force auto vivre oh. Nangam na za raison, ba kalenga na nzela na ko funda. Donc ba zuna muto ya ki kutu liboso za na raison, ba zui raison nga ba pesi non, ya na sens té. Donc bon luka pena bo changer net singa pena gouvernement na baya da gouvernement kala. Donc na za muto nzamba sana moki na vivre ka bon net singa na baya, na vivre na mbonga gouvernement té. Musa na biso mo de artiste ba bon c'est la biso té zéro beba. Gouvernement, papa, merci pour Nana Kanda. Nana Kanda, merci. Donc voilà, Balandignos, il n'y a rien que la vérité. Bisoto Kitaka, Tozalara tout proche, il y a population. Donc voilà, boyo qui colle la population. Voilà, bien moi, Bozo Monanzela, Tozo Poussana, Nazo Solola, Bozo Mona, côté Batbavandi, Ozolanga, bien. Côté Batbavandi, Ozolanga, Yango, bien. Oh, Banyama, Tobatu, Bazabenabana. Moi na okindi classe ni ba mama pe bazote kaka na salité wana oyo ba mama pe bazote kaka na salité wana mama na ngai côté kana salité oyo o milingite na milingite ya liboso ya milingite po nini salité ya mibale se na yoko teka te na vivre nene bana misale ezate ba classe ba silisi ba diplôme ezo pola na ndako sikoyo seki bake koyiba bakangie kuna akeko saa kikuluna o bino ba parents bozalaki wapi malamu na luka boye pona poka na soma ba ko mama teme balia bon se na sali bongo te bana za passe tanga bima boye bino te ya bana te tala bitumezo bunda na ka mikolo nyonso bazo bunda me basoda bazala 0 mètre bako yesiko bazo ya opanza biso ba mama me bana bazo bunda kuna bango baza kuna bamsuba awa bana mibale ba bunda na bambeli ba machete bako yate me so ba yoki ka papa na mama bazo swana bayemba bazi bayemba so to komi 20h bana ba mibale bazo swana mwasa malal baye bakanyi bango na ndeni. Donc voilà, Balandi, nous c'est rien que la vérité. Mère Azo Siliga, maman n'a kanda boyanini. Le bana moi kanda na yo s'exprimer dans le batbayo kolingi kolozolo ba. Kanda nga nazo Siliga ba la police tozala ngo ezo sala musala moko te. Bazala musala moko to bazo sala pona biso ba importance te. Kuluna ezo bunda maboka nga ba kuluna te. Kaka so amoni mwasi na mobile baleki couple bango bakomi lande kanga embang. Sala embang ba moni mobile azo leka ba bengie laksakas na simakata zala ngo za na te bakokanga ekazaka mokangami. Ba jemi na biso bazami yibi bazo sala loko te. Bazana importance te. Luka solution pour na bango ba batu mo prebi ke ba soda kala bazala ba kanyi mtu pour protéger ye na ba bien na ye kasi lelo koma so akanyo ba ibi ombongo na poche ba boto lelo ka bio zala ki nango appareil bazui ba tiki okaka bongo eza importance moko te bon luka ntuka pe abotinda renfort bo sala tout bino ba konzi na ba konza mboka na ba balandi ba pesa bo luka solution soki solution ezate na makala tozo kufa ba komi ko boma biso lokola ba niama ba olinga ka ke kune bunda ba ibi ba bomi biso anya ko benga ba mama ba oteka na ba kwe mwe ba boko la bana ezate maga malunga bazo se ezate siko to kosuka wapi neni to konzima kongo la biso to zonzima ngo na ndenge nini to konzima na ndenge nini presque musa malunga ba osela biso ezate to kosuka wapi biso ba to komo kufa lokwa ba soso o una ba betake masasi soda normal soki batgulu na bazo bunda ayaka sur place ay malemba beti masasi pembeni ya ba ko ba obeta masasi na musika po ba kima ba yo panza la mama ezala raté et en a sens té faut pas luka solution. Donc voilà, c'est ainsi que notre émission prend fin. Vous s'abonnez, vous partagez, vous likez la émission. Nous sommes tout proche de la population. Tout peut ça peuple litoyi. Dans ce réseau Simbate, donc Toyaka.
boyoki population gouvernement na biso bomeka un peu ko changer. Donc bomeka un peu te bo changer ndi un peu wana te bo changer. Vous êtes obligé à rechanger ya ko aider population côté zo simbate bo bongisa. Abonnez-vous massivement na chaîne absolue rien que la vérité TV bo partager bo like kaka. À la prochaine émission, bye bye.